Christelle Kassanji ndenge tozosala émission boye police judiciaire bakangi ye dossier ya lupangu ya Gabriel Mokia ebanda Félix Tshisekedi azala na poto asa combattant ekomi likambo ya Maman Denise bandeko na biso ba congolais ou alors nous Adam moi na monté individu moi na ancien gouverneur ça dit bango ne fois à la bas exemplaire ba Rwanda to fingaka ba Ugandais ba otala mwana moko ya ancien gouverneur afini mwasi atata mokonzi ekolo on a bloqué ndenge za soni makasi en plus moi soana za député provincial en tout cas est-ce que état de droit nde yango wana yango moyenne eseki ya faci po état de droit va de faute discipline ezala. Alors, éducation ni na repesa na bano bazwa na sima. Voilà. Ni ekozo nti na nzela. Alors soki siko babi ke no mama faza na mutema munene, oui aza mutema munene. Ala kei, lobi su muso habité na finga po aza na mutema munene, émotionné tout ça non. Le bien ça émotionné yango fingi bongo. Moika sanja ebité ke no na koneza ga moko, même biso ba otebi ke no parler na ga moko, mututu ayebi yango. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre chaîne Feza TV RDC, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox DC7 de la presse. Moi, na mobali wa benda raboté te beauté deuxième république et longi mabeo ya rotia batu mal à l'aise na internet. Mais voici, merci beaucoup, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément en Kinshasa. Et bande konyo surtout bo s'abonner na chaîne na bino Feza TV RDC. Il y a maman sociale, maman Bella Dinganga que je salue depuis Londres. Et na pesi mote na ba vrai nyonso ba abonné nyonso ya chaîne oyo parce que bozo pesa Jerry Kobetox makasi lelo naza na mobimba ya nzakomba parce que naza na méchant ya makasi ba congolais bazo comprendre makambo mususu te ba ndeko mususu bazo favoriser ba anti-valeur yango na telemi lelo na bandal na ekolobela na sujet oyo ezali ya ndeko na biso ya mwasi ba ndeko ya basi boko kisa biso soni makambo na bino komi lokwa Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 mikolo yo kobana 2019 si 2020 kaka bana basi nde bopesi biso soni ba Eliane ba Mami Chibola ba Peniel ya Mai Kalambai lelo lisusu Christelle Kassanji asali susu makambo ya soni oyo e aussi ba congolais soni ya ko oser ton ya ko sala vidéo ko finga mwasi ya tata ya mokonzi ya mboka pona makambo ya ndaku na bino bozo wela na ndeko na biso kulutu na biso Gabriel Mokia lelo Christelle Kassanji député provincial s'il vous plaît donc moto ya mibeko asali vidéo azofinga mwasi ya tata mokonzi ekolo donc lokwa toza na balabala tozozwa mwa ba opinion ya bandeko muke ba congolais muke parce que ba congolais bazo bandeko ebele baza mal intentionné makasi bazo comprendre makambo te ndenge na ba congolais boya fana ko tsande ko toko solo na naye Christelle Kassanji ndenge tozosala émission boye police judiciaire bakangi ye parce que asalaki vidéo afingi mwasi ya tata mokonzi ekolo Maman Denise Nyakero dossier ya lupangu ya Gabriel Mokia ebanda Félix Tshisekedi azala na poto asa combattant mais lelo babotoli bazwin Gabriel Mokia alongi na justice lokola tolingi justice ezala ya bien ekomi likambo ya Maman Denise bandeko na biso ba congolais ou alors nous tozo kende wapi bo comprendre biso on est en direct bato mosusu bakotambo aloko bazangi mitu donc Congo ezaka bongo ba comprendre biso donc Christelle Kassanji asali vidéo azofinga mwasi ya tata mokonzi ekolo allez bandeko na biso ba congolais biso bazaka ba yuma bakokolo bala batu en face boyete bakomi kokoma femme sans cœur femme oya yokelaka batu mawate azanga pardon mais tango asalaki vidéo ya bolobaki bien il faut fiyo bakanga ye bakangi ye ekomi o Maman Denise aza mabe bakokange pona nini asengi pardon toyebi bien que le pardon c'est une puissance qui libère mais il faut que ya mutu oya sali mabe mutu afingi na vidéo na za n'importe qui te siko bokomi kolobo Maman Denise azanga mawa atindi bakanga mwana mwasi wana pona nini ebongo Maman Olive Lembe bafinga yete yango na tie $1000 en jeu azalanga mwana ya mobola nazalanga na mbongo te papa na biso akufa tika lupangu te mais na tie $1000 en jeu oya koyelanga vidéo ya congolais moko asala vidéo boye afinga Maman Olive na opesa $1000 ndenge Christelle Kassanji asali donc yelanga vidéo ya ba congolais te na lobi congolais congolaise asali vidéo boye
afingi Maman Olive Kabila na pouvoir afingi ndenge Christelle Kassange afingi wana na kopesa $1000 et kozala bien bon contacter nga na plus 243 90 36 30 165 ndeko nazo kotisa o déjà mwana mboka pusana to solola na yo bonjour ndeko bonjour voilà loba mwa makasi parce que oza na micro na yo babengi na kombo nani na bandeko tout bazolanda biso na Feza TV RDC pusana mwa muke awa babengi na kombo nani voilà to bon sa micro ouais babengi na kombo ya Keisemi le grand coach Keisemi le grand coach lelo on dit to ça no analyse oyo ya côté les par rapport ya situation ya Congo ndenge ezokende d'abord oza congolais ndenge makambo ezotambola na mboka liloba nini na liboso koyebisa bandeko baza libanda momoko ya espoir momoko ya bolingo okoyebisa bango bon nakoyebisa bandeko na biso baza libanda bakongolais lokola biso me bakenda libanda peut-être mpona koluka mpona baeti tout ça tobisi bango keno en tout cas na RDC tout ça ma très bien depuis toujours présent oyo mwana mboka lokola Félix Tshisekedi Tshilombo en tout cas mitema na biso ko bazala kimia un jour ba préférer bazonga na Congo wana eza maloba espoir wana mingi faut ebisa bato oyo ebisa tonton na biso la saki gâteau wana zolia gâteau munene un jour ozonga wate olia gâteau le belo te apeti na biso ba gâteau peut-être ya monnaie gâteau so na supermarché olia gâteau na biso ngo donc ngola oya santine ba gâteau ele kuna otolia en fait calmement mila olanda yo te loko moko te pona mingi likeba ba peso kande ya te olia gâteau balandi voilà mso andoli en plein numéro voilà micro vraiment kwa kuva toto voilà cha micro très bien micro zo kwa makasi continue na okolo biso tolia gâteau na ndenge obata mate puisque to na mboka na biso moko to libre to segler librement au comprendre voilà toye na question d'actualité est-ce que otali vla nos vidéos ya ndeko na ya mwasi oh babengi na Christelle Kassange kwa kuva toto sala mwa voilà on est en direct bandeko bazoleka otali vidéo ya ndeko na yo Christelle Kassange ozali député provincial pe lozo kamisanga député provincial na Kinshasa ayo sani bavotaka na mboka ti fa siège kuna te mais aza awa ayo sala nini ayo landila mamba lupango oyo afingeli mwasi ya tata mokonzi ekolo yo kotala vidéo na omoni ndenge nini osali analyse nini etake congolais. Bon, en tant que Congolais, en tout cas, le Kouana est pessi, moi, sonne makasi et puis pas si mingi. Moi, na l'habitude d'avoir moi, na ancien gouverneur. Hein, azam moi na monté individu, moi na ancien gouverneur. Donc ça dit bangon de fois à la bas exemplaire. Parce que papa na outil ko diriger province moko ya monene. Attaqué gouverneur pendant ceux qui 10 ans, ceux qui combien d'années. Donc bangon de fois par exemplaire. Mais comment la bloc en démo ça sonne makasi en plus. Moi, je suis un député provincial. En tout cas, alors, éducation, il y a un bano, la cima. Voilà. Il y a en tant que député. Ceux qui sont députés, déjà, moi, tenir pour prendre des gens. Bon, bah, biso, bah, aussi. Bon, bah, la biso. Tout éduquer, bah, mon. Mais quand tu as là, il finga, finga. Il y a un problème entre Yéna Maman Denise ou bien un problème nini parce que le Maramaloupa on a bango etali Maman Denise mais là on est arrivé à finir la Maman Denise bon. Non, biso penga moi personnellement pe comme singa puisque biso to yebi actuel président na biso Félix Tshisekedi azaina e combattant za mingi azaina poto. Et puis to yebi le fait na biso le fait Gabriel Moki depuis le port Mobutu via za politicien te via son babo na etanga sali ba commerce na café bani tout ça nda so ma pango na voilà. Le temps où le vieux musée Kabila, les pères étant envoyés, tu vois, c'est ça qui va bien. Il y a vu Nabiso Gabriel Moki. Les vieux bandes tout procès, on a depuis pour tata Joseph Kabila dans le pouvoir, les bandes déclaré bien. Tant où Joseph Kabila, bandes toujours qu'on déclaré bien. Et en 2000, je crois 18, Kabila dans le pouvoir. Ministre le meilleur, c'est qui ministre a fait foncer, je crois si je ne me trompe pas. Déjà, tant que dans procès, déjà ministre on a déjà gagné Gabriel Moki. Déjà gagné qui procès, on a tant que le président de Kabila dans le pouvoir. Voilà que Félix a commis président. Il y a un parce que Nazalaki parmi les journalistes qui sélectionnés qui tu accompagné qui papa la biso Moki a tina lupango na ya IAC oyo ezalaka na côté en face à CCTV on a tant alongaki procès mais alobaki ke etika na lupango moko tisiko ba opesa ngote. Ministre le maire c'est ministre ya ancien président Kabila. Ce qui a un sentiment au fin, peut-être ministre, qui manque à procès. Mais comment les autres moniques n'ont pas exécuté Kaka? Bah, exécuté Kaka arrêt au Baranda qui en 2018. Le a exécution a pas rapport, bah, exécuté en côté. Moi qui va souffrir, n'arrive pas.
le long de ba ko exécuter c'est-à-dire ça li continuité à justice et ça retour ni président Félix ni maman Denise mais ba ko exécuter yango kaka état de droit tout le gars yango mais eloko na sepe na onde ko na kacho te na cha mwa mai na munoko ba policier na biso na sepe na bango parce que tantino nazo finga bazo tchatcha na bango na ba téléphone ba occupé yete afinga silisi au moins que titi de ba policier peut quand même se plaindre parce que nenga finga ka ba na laquelle bino na so mabe ba ko pe ko beta ye ba ko pe ko mufunge mukamate mubukwata mais ba tiki ye au moins que état de droit quelque part parce que oui, la police a comprendre que non justice est allée mutaro ko finga na fingi na yo pe so que beta li ko bien yo finga yo peut commettre infraction voilà abi que non to ko mais na ta wana pe na batangu wana pe policier ta wana pe lo bane bongo a beta ko tu ma ko na minute un point bi que non wana peut être bango ba dem sous sima ya président mais ba bi que no ba la police ba sa musana bango ba na mi be ko ndenge ya la ce que muta fingi yo brutaliser to zo no mais puis na justice et le na ko kamwa lelo Maman loko la Denise Ouazali première dame. Première dame, ça s'appelle la commission ba femme. Et ça loko la maman Maria. Azali moi si loko la moi si nyo sauté. Azali moi si na kati ya basi o ya bota ki maman ya o bota ya biso mokonzi. Quand même tu en es respecter maman bien kaza moi si loko basi nyo so. Ils en ndenge loko maman Denise première dame ya mboka moi si mokonza mboka. Quand même il faut beaucoup de respect. Et on a dit le bawa lobi maman Olive Lemba sakana na yo maman sakana na maman Denise et puis maman na biso pe moi sango ikasa ya sakana na yo attitude wana ozo ngonde. Bon ngai na rolo ba beaucoup plus na hôtel à côté ya maman Olive Yemoko. Faut yemonda réagir. Voilà. Puisque comment on est côté maman Olive Lemba yende faut réagir. Moi na pe faut pas comment côté ici comme il y a ancienne première dame. Première dame voilà. Comprends, dans le niveau naïe, on a sali, avec pas sa première dame. Voilà. Bien que basé sur le pouvoir, mais tu peux se respect belé, tu vas noter comment maman Olive te est nié, soka na moi likamu, tu t'es comment maman Olive. Yen ne peut pas réagir. Comment moi na bon, tu bengue moi la tête tantine moi la ko kota, maman Olive na maramboana. Maman Olive ne faut réagir puisqu'il y a le coup la peu basara l'esprit naïe. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Télévision Zangonga, tu continues la deuxième partie. Deuxième partie, on va Congolais, Siliki, lobby, il fallait pas ça la bongo. Na ebité Congolais lingi nini. Bande on a vu ça poto, na bande on a ça Congo. Congolais lingi nini. Muta fingi mutu na vidéo. Bakangi. Ale bino bokomi ko koma na Facebook ko Maman Denise azanga care. Maman Denise azanga mutema mabe. Olive Lembe ba finga ye akangisa mutu te. Attitude wana pourquoi? Bon, to me kosaka exercice moko. Voilà. Ngana sengi na Congolais moko kaka parmi ba Congolais ba lobi marque. Puisque là na to la émission na otanga na tangi na CCTV na la kiosque na moni ba journaliste minene même langage kande ba lobana azama ma faza na oui faza mutema. S'il te plaît. En tout cas ba ndeko na biso ya kiosque na yebi ke botanga ba ifasik. Na yebi ke botanga tanga ebele ko lekanga ngakuti boloba mutu internet garçon ayekola tanga journalisme était sans blague bokendaka mabe bande on a biso kiosque yango moni ya mose CCTV ezika pa pamba po anini boza na sous ya malédiction une députée provinciale mwana ngoika sanja afingi mwasi ya tata mokonzi ekolo bino bozo sepela nango bozo loba eza normal batika ye bakanga ete est-ce que état de droit nde yango wana yango moni na yeseki ya fati po état de droit vendre faux discipline ezala discipline so ezate état de droit ovanda te. Donc, si Kabiloba Loba na ke bakangi boye na boye continue na. Ouais, ngai na il sali pasi comprendre. Nga na osenga na Congolais o ba lobi nga parmi ba Congolais wana. Ayaka na mama na ati la biso ga liboso wana to banda ko finga e comme ça yeso ka si c'est habité maman comprendre za muté ya munene bazongi na bango parler. Non. C'est pas même la justice, éviter ne pas ineza pour que des corriger. Bah la justice élève une nation. Ça dit place ma belle faut ma la justice bah que batailler et cause une scène là. Alors ceux qui siko bah bi que non maman face na monter ma monene oui azan monter ma monene à la kei lobi sou muso habité na finga po azan monter ma monene ba kolimbisa non ça marque yon ate et puis faut ba nani nda fina zo le bango azali mwana ya ancien gouverneur mwana ancien gouverneur mwana ancien exemplaire mwana ancien et puis Azanani, Azan député. Azan député. Ceux qui déjà, ceux dans une députée, on a recouvert en Nengwana. Alors, si vous Kuluna, alors Chege, tout le banin. Alors, ceux qui sont Chege, n'a fini en Nengwa bien Kuluna, tout le banin. Yango mona député. Yango mona esa kandeko na biso grand frère na biso papa Léon Nembalemba. Osolo examuta yibi nguba na télévision. Mais muto yibi 20 millions
to 10 millions à l'État. Bon, ça va m'appeler dans Molière. Bon, tu as un micro. Et bandaki bonyo iba. Donc, justice peut faire bandana en licolo. Pour moi, nous, à Fingi, on a un gouverneur, ancien gouverneur. Jack Bauer, ne pas bien na Kasai. Jack Bauer. Continue dans Ondeko. Oui, dans le lobby, acte et le courant en tout cas, n'est que la justice, ils ont bien pris ces corriger de qu'on a vu sur moi aussi. Alors, Patrick a été émotionné, tout ça, non. Ah, le bien, ça a été émotionné, on a fini bon. Moïka sans jamais éviter que l'on n'a qu'on les a même biso, bah, tu veux que nous parlons les agamou, qui a mon toutou à Ebi Ango. Ce qui est logique, à 4 qui n'ont qui a gagné. Où est le mal? C'est la justice. Voilà. Juste bandi le loté, banda depuis Kala, depuis ceux qui 2000, ceux qui 13 bandés au samba pour les locaux. Comprendre. Ce qui a mon gars qui plus fort, il fallait qu'il atteigne la balle l'unissème. Dès en 2018, déjà, Barandé, déjà, le coin mort qui a gagné le procès. Alors, on a tenu maman Denise à combien? C'est-à-dire, ils ont bien faux. Tout mes maman, moi, c'est la justice. Le coup, a député, et qu'on corriger, et qu'on sait la peu bandé, comme nous sommes députés, nous sommes basés dans la com. Moi, c'est belé, ça raille, moi, c'est belé, depuis la fin, sexe, maman, c'est belé. Alors, ça, obligatoire, on a un limbi, ça, tout limbi, ça. Tout le monde, ça va député, nous sommes là. C'est ça, comportement, on a marqué là. Faut que on a justice, va sentir que non, peut-être, quand que non, justice, ça, c'est qui a calawana. Roofing, on a eu n'importe quoi, vous êtes homme fort. Non. Les lots, tu as l'état de droit. Au fini, ce n'est pas ça qu'on finit, maman Denise, le coup là, ça lui pour des fois limbi. Non, à toi, fini, on a la justice pour l'état de droit. Voilà, merci beaucoup. Tu as commis presque un souka, télévisé Zangonga. Tout ça qui analyse Oyo par rapport à la situation de Zoleka. Nous avons Christelle Kassange, on a un député provincial. Merci beaucoup. On appelle ça merci chaque fois dans mon général Kassongo Silvano. La police judiciaire, merci beaucoup. Nasna Lobaki, Moutou Sali m'a bien dans les réseaux sociaux, c'est un tribunal, c'est un parquet. Si vous avez besoin de faire un moutou, maman Denise, vous avez adresse na Yesika Zalakana mobile na finga en face. On va finir dans les réseaux sociaux pourquoi? Le col est dans les réseaux sociaux, en est rezali, ba service ezali, ebele ezali, outrage na moi ça chef de l'État. Même en France pe, ba ko tiko sala ngo bino likamuke kaka. Omoni na poto zalaka nango. Ko compare Afrique na poto tepo et car eza mulai makasi. Sikoyo nga na oloba boye na ba page ba Camerounais. Ba Rwandais otofingaka. Ba Ougandais, ba otala mwana moko ya ancien gouverneur. Afini mwasi atata mokonzi ekolo. C'est la honte du pays. Et ça c'est que pays où le papa chéra le baba soso ba imbwa nde bazao. Quelque part. Ce que zaki mwana ya mobola lokolanga papa nanga chef d'établissement atanga moi classe na keba oh atanga te yango afingi bongo député provincial mwana ngoika sange afingi allez-y comprendre afingi penini afingi voilà maloba na suka ouais molanga suena loba na ba congolais bandeko na biso nyonso to longola haine to longola haine biso nyonso tu yebi mutema mabe oui to longola ba tendance na biso to za lango wana toujours à camener dans la logique, toujours en logique. Tu souffriras pendant 18 ans. Tout le monde est moins la moka et fait tu sais qu'il est toujours mona. N'engue Congolais le a commis à moins espoir par rapport à notre vivant. Bande qu'on a mis sur la paix, tu bois oui, non. Dans le bar là Congolais collé 3 fois, collé 4 fois, et ça m'a ralembala mon non. Tu es place outil na mbogo, tu es bani, tout ça politique était. Tu es place Congo tu outil. Potelé à 3 fois 4, ils ont processus. On comprend. Mais quand même, tu sens moi changement. Tout le monde est là. Ngaï n'a refondé la même général. Ngaï est là, n'a refondé la même député. Ngaï n'a la justice, même n'a magistrat. Lelo tout le monde est en lelo mais le béza qui est homme fort au lobani ni soro le ba ki ba bombi mais le les sous-souté. Voilà, merci beaucoup. Moi bambote na bandi ko balandi o libanda na chaîne biso Feza TV RDC ko bambote na bana mboko balandi yo na émission oyo. Bambote na mama Kapinga mère Abiro donc na peseka bambote tu ya zwaka libanga na emo wa ça moi bien mais na singi na ba congolais tout longola mutema mabe. Tout le monde a tout soutenu le président Nabiso. Voilà. Tout ce qui est institution en Boka et aussi à la voix. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, nous avons dit ok, nous avons voilà, notre invité, Abimi Nae. Merci beaucoup. On est déjà presque à la fin de notre tranche. Tout ça qui analyse Oyo pour éclairer l'opinion. Nous avons dit que Maman Denise, Azamouté, Mamabe.
Maman Denise akangisi mwana mwasi wana eza Maman Denise te eza l'état mutakangisi tanti na biso Christelle Kassanji oyo a tenir ba propos boko ya mabe makasi ya mbindo ya salité solo oyo koki ko honorer mboka na biso te et puis aza député provincial et sali mabe makasi. Merci beaucoup na bandeko tout bolandi biso à travers le monde. Merci beaucoup na combattant munene ya changement Bogis Bompema combattant ya changement. Merci beaucoup kitisa moi kanda Bogis Bompema na pesi mbote na kulutu na ngai chakulenda afande combattant pe ya solo sans oublier na pesi Yuma ya Bokechu premier pe mbote parce que yaza Yuma biso neto abato ya Izolozina. Merci beaucoup. C'est les inona c'est les ino pe Yuma c'est les ino tika miziki akoma combattant to ebite so biso mto bomba orchestre Marie-Paul Benin. Merci beaucoup na Francis Moulouba cher depuis Suisse. Merci beaucoup na maman Abe maman na Alisson azolanda biso depuis Londres. Merci beaucoup na Bella Dinganga oyo atindanga molobeli na bino na lobela bino na chaîne oyo Feza TV RDC. Bon continuer ko s'abonner, partager ma vidéo, aimer et puis bon comme ba commentaire na bino na sewana et ko sala biso kitoko na elengi parce que betu ni ba ou différence yena donc système abuka mona buka kukila tozo sala la bino ka musala tozaki bongo na bandal tozo sala la bino sujet oyo kwa kuva ntoto tika na tala libanga oyo bersi mwana yembi libanga eza mbongo mari ba te belé ba melanga la na pesi mbote na Kai Kayembe Liboulou Diamant camarade ya Mokonzi et puis na pesi mbote na notre vice-première ministre intérieur papa Gilbert Kankonde Malanda Mouluma wa Mpolondo wa Mankanda. Merci beaucoup bambote belé. Merci beaucoup na bambote na bandeko bala na biso pe na Kinshasa. Eza bandeko mola na biso na Kinshasa bia tiaka ba 1 giga vena ngai héritier mvuki na la crèche. Il y a le bien en direct na Kinshasa. Merci beaucoup. Nenge ozolanda biso. Ce qui nous a mazongi te kwa kufanto to mtapesa bino ba image. Ce qui nous a mazongi te to kosala bino toujours ba émission. Comme actualité, Mami Chibola to linga to vérifier. C'est comme si bakangi. C'est comme si bakangi Mami Chibola dossier mukuna ba infraction ezali au filma ki pona nini. Justice a lezo sepelisanga mabe na ebisio. Au filma qui pona nini na pesa ki autorisation ya ko filmer. Ko kende ko funa mutu eza synonyme ya raison te. Donc dans 8 jours muku nazo samba lisusu avec muku nazo samba lisusu po bakata masolo. Bazo kata masolo Mami Chibola entre temps muku ata mufunge Juniema azala na na sewana. Merci beaucoup. Kwa kuva toto. Tokutani à la prochaine occasion. Bye.